après retour na tournée ministérielle le kuna na Europe. Bossi ma pepe bakeuil. Pas de temps mort pour l'homme au charisme équilibré. Le révérend pasteur Barouti Kalala Carlos Baki Selaye toujours boule de feu. Boni melanga que. Kobanda Mokola le 17. Kino le 19 avril 2026. Oyo. Azalaki na Mobange na séminaire et enseignement. Kuna na Barouti Tabernacle. Wapiepa. Azalaki bongo kolobela na mama na likambo oyelobi. La pensée de Dieu pour son peuple veut dire. Mabanzo tope makanisi. Oyo kolon zambe walikolo. Azalaka na yango. Pona libota na ye. Et là, on ça les athées. Nima kaka. Talo ya lobi kwa nzoto no esi futama. Vous pouvez la voir juste cet après-midi. Vous pouvez la voir maintenant même, à 7 minutes même. Si vous croyez cela. Si tu crois, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est le prophète qui a dit ça. Lélo. Aujourd'hui, et Sili. C'est fini. Et Sili. C'est fini. Famille. Les sorciers de la famille. Il y a quartier. Du quartier. Et Sili. C'est fini. C'est fini. Et Sili. Mon papa qui. Le vent est passé. Et Sili. Mon papa qui. Maman Sarah Deka. Maman Sarah Deka. C'est fini. Mon papa le vent est passé. Et qui déjà. C'est passé. C'est qui te dérange. C'est fini. Mon papa Alléluia. C'est qui te dérange. C'est fini. Mon papa Amen. C'est qui dérange. C'est fini. Mon papa le vent est passé. C'est qui dérange maman Nelly. C'est fini. Mon papa le vent est passé. Maman Neftali. Maman Neftali. C'est fini. Mon papa le vent est passé. C'est qui vous dérange. C'est fini. Mon papa le vent est passé. C'est passé. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça ne va pas mon ami. Te bonne là. Prions. Te bonne là. Et Sili. C'est fini. Mon papa le vent est passé. Et Sili. C'est fini. Ouais, content la vie c'est qui est en train de aujourd'hui, Kassomo. Et Sili. Boti kanem sabino que à travers Malakisi Oyo, peuple de Dieu kuna na Barouti Tabernacle, bango nyonso bazalaki tellement satisfait pambate à travers l'homme de Dieu, le pasteur Barouti Kalala, Nzambe atindelaki bango ba révélation ya ndenge na ndenge pour que mutu nyonso na kwena ye aye bakososola malamu nini oyezali mabanzo ya Nzambe pona bomoi na ye pe na tour na ye aye bakozwa ba disposition nyonso possible na tina ya kosenga ete kaka volonté parfaite ya Nzambe ekokisama okati ya bomoi na ye. Bayaki tellement évelé qu'au de tous les 4 coins, ya ville, province ya Kinshasa, pour participer na culte d'adoration et action de grâce. Oye Salemaki Kitoko, mokolo dimanche 19 avril 2026, Oyokuna, na église les ambassadeurs pour Christ, APC na Mokuse et Paiwapi, à travers Mukanda, ya Apocalypse chapitre 4, verset 1er, et l'Issou Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Yangonde et Sakinzela na le révérend pasteur Ig Ilunga aye balisusu kolobela na deuxième partie ya thème oyelobi de la hauteur à l'urgence de la mission. Ce texte, ce qui te donne la version King James, parle que toute puissance m'a été donnée. Mais en réalité, pour voir la puissance des années. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance vient du grec Tunami, qui veut dire force, compétence, potentialité. Mais pouvoir vient du mot grec exousia, qui veut dire autorité, ou conti. Alléluia. Et lorsque Christ disait tout pouvoir m'a été donné, en quelque sorte, il disait toute autorité. Pour continuance et péséména n'a m'appelé Pénalicolo. Alléluia. Et je suis en train de déclarer dans ta vie que mon quotidien Satan est Silinga. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité à ordonner mon continence pour être Nzambe à pécher mon continent. Alléluia. Et Marie, lorsque vous avez vu d'ailleurs, je déclare que
mokonzi nyonso. Alléluia. Donc c'est une déclaration où est-ce qu'on peut s'allier et c'est bon. Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité. Mokonzi, et ça dit pour la maladie, mokonzi pour la malédiction, mais mokonzi nyonso et son qui est pas Jésus. Voilà pourquoi il dit dans sa parole qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et le succès contre nous, il les a cloués en le détruisant à la croix. Alléluia. Et je déclare dans ta vie que ta malédiction est signée. Alléluia. Amen. En sortant de ce lieu, tu es un homme. Nengo, kaka ndenge bokoki komona na bilili. Boni melanga que kiltango elekana kitoko avec impact pe idéologie pamba te mutu nyoso oyo azalaki wana présent ayeba kibongo kobakisa un plus na connaissance ya parole de Dieu à travers intervention très chaleureuse ya révérend pasteur Hugues Ilunga oyo ayebaki koteya na mayanga ni oyo. Suite fait, il y a 2 grands jours de miracles et de délivrance, il y a ma âme captive. Et Salema qui avec impact pays idéologie, toujours kuna. Na terrain municipal ya Bandalungwa, mokolo ya dimanche 19 avril 2026 Oyo, avec la connexion spirituelle, il y a haute dimension entre l'homme de Mamoulaka, le prophète Nemasikaten Jacques, na évêque Espérance Mbakadi ya église de Mangembo, connexion moko tellement bénéfique pour na bana na Nzambe nyonso ya église du Dieu vivant. Bosi ma pebe bakeuil. La bonne nouvelle du royaume de Dieu nde ezalaki bongo mama na likambo oye salaki moboku ya milulu oyo. Mbula oyo. Oh le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ngai kolo Yesu Christ de Nazareth. Dans ce pays, j'ai détruit toutes ces puissances de ces loges. Kati na mboka oyo na pepisi nguya ya bandako nyonso wana ya molili. Je croyais que tu resterais. La komisika kanzambe. Parce que ngai moko je suis un témoignage vivant oyo to empretaki lokolo ba papa balakisaki biso na tina en France na lobi yango awa une année salaire ne nyonso aki na déposer yango mais aza na mwasi na bana mais lelo tala biso bana nde tozo bénéficier na babilaka wana. Moi je pense que si on a bien tanga ba mapango nga déjà na pesa je pense que l'équipe a 35 bato bazali ba mapango etongami mituka nde kutukoloba na ministère ya apôtre Mutombo Kalombo naza moto aliboso na pambole na mutuka na 98 a témoigné yango ke la ngosoni te na pasteur esprit bazawa abetela ba maso to sala pasteur pe na tikala ko yebisete ya ayelinga obombelanga makambu bonde ntaba ngamba apôtre zo yebisa biso na 98 BMW a série toi et puis Mercedes 505 na pesa katambola nango et fongola ki ba makambo eza ba degré donc ce que tu papa aider bolelo tu as adopté nga na pesa ye offrande ya voiture ya $80,000 après 7 ans za masolo na ye na organiser le milulo bomona ka wana tango invité ngai alobi yo kola na ndaku na nga na tambola na rolo ba donc concession eza neti zwa zona Kinshasa commune ya Kasavubu commune ya Gombe ya Lingwala ngiringiri sangisa nyonso concession ya mutu moko abibo tambusa ye onyo somoni awa ekoti kati donc nous reproduire. Moi je pense que Nzambe a pambola bana Nzambe tokoti na période yango il y a une vision. Un ayoki offrande est très important. Moni to ngi zaba offrande nzokande bitu par exemple palobi yango ce Colgate ale le Colgate d'abord le soutenir bana bana ndo kele mingi na réunion homme d'affaires ando termine à golf player ba homme d'affaires abonde apona yango ba aussi bana ba ya organisation mbongo moko te pona campagne na parce que ba parle ba bongo yi campagne au salaire sous mbongo nete comment bitu mo ça c'est ba campagne comité de soutien pour ça c'est ba campagne c'est-à-dire ce que soutien à don et le moment est très important malgré ezali tout le monde ngaka lokola boye biso être sombe église poto tonga tozali na mbongo somba lupango te parce que tu habites au soir lupango c'est-à-dire offrande un impact. Un chrétien doit soutenir son église, son pasteur, dans l'offrande dans la divinaïe. Avec l'offrande des arratés qui opèrent une fois la journée, une fois tu n'as rien qui sera mécanique dimanche. Non, l'offrande est chaque jour. Première offrande, c'est ton cœur, c'est ton corps. L'offrande, ils ont au Dieu sûr. Il dit mes offrandes étaient.
10 meza droit ya nzambe moko azwa 10% oyo apesaki yo mais offrande eza oyo pesa selon ton cœur pour une explosion et révélation soki nzambe ayokeli bato mawa aza na besoin kosala bango bolamu atinda bango lumière ezali révélation à parole et dimension prophète Nehema memeli révélation oyo eza liberté na biso eza libération en servitude, en pauvreté, en misère ezali koécraser mboka na église na kati ya mboka oyo topesi nzambe lokumu na kombo na Yesu Kristo Nengo bosimba pepe bake ba délivrance ya kafu pe ba guérison miracle eyebaki kosalema awa toujours na nguya ya molimo mosantu pamba te ayebaki koutilize makasi mosali na nzambe na dimension moko ya likolo kasi ya koyeba lisusu ezali ndeke tomonaki présence très remarquable ya boule de feu le pasteur Baruti Kalala Carlos oyo ayaki mpe kosoutenir l'homme de Mamulaka et surtout kofélicité ye mpo na mosala na nzambe nyonso azali kosala en tant que prophète des nations. Roland Kisamba le chouchou ya bana bubu noko nanga ndimelanga ke azalaki bongo intronisé dimanche 19 avril oyo lokola président ya structure Kubobo bisika oyo wapi mobange ya cérémonie ezalaki bongo organisé awa na commune ya Bumbu avec impact ya kosakana te lelo ba projet nyonso initié et pa ya Roland Kisamba député provincial ya commune ya Bumbu ezali bongo réalisé avec impact ya défaute toyende lelo kozongisela ye matondo pe ko récompenser ye na ko introniser ye lokola président ya structure Kubobo poete bitumba na ye ezali bongo ko rappeler biso lolenge ya corridore image ya commune ya Bumbu wana ezalaki bongo maloba ya Papi Onokoko président sortant ya structure Kubobo côté na ye le grand chef David Matadi Kibala président ya peuple teke umbu azwaki maloba pona ko expliquer cérémonie intronisation oyo koloba ete biso bakolo mabele ba originaire ya commune ya Bumbu à travers cérémonie oyo elingi kolakisa kaka un pas vers l'émergence donc commune ya Bumbu esengeli ekende liboso to kozala sima na ye Roland Kisamba poete akokana kokumbela structure oyo avec impact ya kosakana te bongo tangu ye moko Roland Kisamba le chouchou ya bana Bumbu azwaki maloba abandaki nanu ko remercier prédécesseur na ye pe ba membre nyonso structure Kubobo avant ya ko annoncer que bakala mingi te inauguration ya grand centre de formation ya ba jeune pona coiffure moderne et kosalema bakala mingi te na kete municipalité oyo okanisi esili tantam abakisaki lisusu bakala mingi te tokoyeba bongo kofrir na bilenge terrain ya foot moderne pe terrain ya basket pour na jeunesse et bongo ko s'épanouir avec impact ya deux fois te lelo na kati ya Bumbu toza na salon de coiffure moderne te ezali anormal pona basi ya kitoko nyonso ya Bumbu bakende kosala suki na victoire to na 24 tozwaki makanisi na mikolo ezali koya toko inauguré pona bino centre munene ya formation ba jeune fille bayekola make-up bayekola kokanga suki bozala pe na salon de coiffure moderne bobeta maboko pona bino moko kotali na Selembao na Bumbu na Makala terrain ya football moderne ezalaka mikolo ezali koya toko offrir bino na kati ya Bumbu terrain ya football moderne na même ordre d'idée terrain ya basketball pe Selembao Bumbu Makala ezalaka tokopesa bino yango pe po jeunesse na biso lobi tokozala pe na bato oyo bakokalifie biso na Léopard Bikolegoya mora oye donc biso toyabana bana Bumbu ya tongo
tovandi ata kotourne eza te ekuti biso mpe tourne eyali bongo te vraiment oyo eza député na bino honorable na bino ya mabele ya bumbu donc tokosala baje te donc moto akomeka kutu aza te donc tokozala mpe na concurrent te ata na mikolo ekoya alors donc tokotia ka na bumbu gouverneur na biso aza wana akopesa biso misala tolokota mabele tobokisa bumbu na biso ya boye te ok mais po bosala te révision ya constitution ya mboka fo esalama bongo te donc toye na kati ya révision ya constitution ya mboka po mboka ekende bien merci reculé te ezali commune reculé te parce que na vision ya tata mokonzi ya mboka Kinshasa faut ezala impacté de partout. C'est-à-dire que voirie à Kinshasa faut ekota na bisika batu ba ekokanisa kezali reculé. Yango bomoni na bokasi ya tata mokonzi ekolo walingi bongo voirie à Kinshasa ezala bongo modernisé. Yango biso tozoloba que Kinshasa se bétonise, Kinshasa se fachise. Tobakisi pe Bumbu se bétonise, Bumbu se fachise. Komoni nzela gambela misala komo ke presque na suka. Na komanke te ko loba awa clairement banda musala na ngai. Couple honorable oyo Maman Pepito na honorable Ronald batungi sanga pas possible. Noko bokanga boyeba ke cérémonie oyo et se déroulaki avec impact ya kosangana te na mise ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe lisusu ba autorité provinciale pe municipale oyo ezali ko témoigner kaka volonté na bango ya ko rendre Kinshasa pe commune ya Bumbu kitoko na ndenge ya deux fois te toujours na cadre ya projet ya Kinshasa ezako bonga. Les chouchous ya bana Bumbu Roland Kisamba Umela Nangwende na yo chef ya clan Kibobo. Salle polyvalente d'Inga, Oyezwami sur avenue Inga, numéro 4, na quartier Adoula, plus précisément na commune ya Bandalungwa, Bonimelanga que. Et servaki de cadre mokolo vendredi 17 avril 2026 Oyo, na ngonga ya 9h, kino na 12h, pour na koyamba mobange na conférence des serviteurs de Dieu, Oyezala Kibongo organisé par Nema Ministries en collaboration d'accord du Christ avec le concours. Il y a le prophète des nations, prophète Nema Sikatenda, l'homme de Mamulaka, et Longona archevêque Jibaya Mapia, Oyazali, Mokambia, église du réveil au Congo, sous le thème à grande envergure. Oyelobi, l'église de Jésus-Christ du 21e siècle face à la petite couronne. Oyope Zalaki, et exploité avec impact et idéologie, Naba grand homme de Dieu lokola, apôtre Mélar, Peli sous le révérend Géry Kabungo. Topé Sinzambe, merci. Surtout, tu as encouragé Moussaleli Yanzambo Yobongisi Yango, donc apôtre Meillard, Mukambi ya jeunesse, ya église du réveil du Congo, était makambo ya boye ezali ya motuya, surtout kotali sabato ete ata toza kosalela nzambe epekisi biso ko se prendre en charge na kosala mpe misala mosusu oyo totangelaki baklasse, misala mosusu oyo ekoki kosala baretour ya projection nde ekopesa makasi na sango malamu mpe ekopesa makasi na église. Eza makambo nzambe alobaki pour la unité à corps du Christ. La petite corne, l'esprit de la petite corne face à l'église de Jésus-Christ du 21e siècle. Et je pense que grâce à Kolanda, sur un message tout ça comme on a les lois belé papa na biso balakisa biso totikala komona te comme si Yesu alembi kopesa batu badon ya solo. Papa na nganza maloma na obenga Daniel. Daniel Musée Alexandre Edina bala poateya akobenga papa Daniel nzambe alobi nini lelo mwana.
makambo nini nzambe akosala lelo nzambe alobi kaka lelo bobikwa masumu bikambo ekozala mingi te soit lelo bakoya na mutu moko afuta ngo bana koteya yebisaka bakate basinga kobika nzambe oyo bakolisi na biso ye wana mais oyo toza komona lelo eza kosala mawa souci na biso préoccupation na biso elaka église tous ensemble donc quand on a mis nga naza président ya jeunesse église mais tosalaki eloko mpona église corps de Christ yango moni tozwi baplateforme ebele bato nyonso baye mpo balanda maloba donc mpo na ngai esengo ke vision na biso nzambe akokisi yango ezalaki maposa na ngai ke tosangana mpo tosala mosala. C'est une très grande activité organisée par mon ami l'apôtre Méa sur un très bon thème, l'église chrétienne c'est face à la petite corde. Mais on m'avait confié un sous-thème et je lui parlais sur le ministère et sur l'entrepreneuriat. J'ai expliqué au pasteur, au 21e siècle, on va rester à l'église en vue d'atteindre les offrandes. Il faudrait que les pasteurs soient entrepreneurs, puissent créer des activités, peuvent générer quelques recettes. Dans le sens où même si aujourd'hui il n'y a pas de offrandes où il n'y a pas de culte, mais que les pasteurs puissent être en mesure de se prendre en charge. Bondi melanga ke na komona lolenge église ya mikolo ya lelo ezali kotambola na mwa mbilinga yango etindaki basali na nzambe oyo bayeba kosangisa mayele pona koluka kointerpeller conscience ya génération actuelle ya baserviteur de Dieu na souci semoko ya koluka ete bazala emporter na mopepe ya mokili te kasi batikala toujours focalisé na essentiel oyo ezali bongo ko préparer église pona enlèvement. Honorables députés, chers collègues, initié par l'honorable député provincial Diabanza Mwananene Martyr, élu Yabana Matete, Bosimba Pebwebake, na séance plénière ya vendredi 17 avril 2026 oyo kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa sous le leadership dynamique ya honorable président Levi Mbuta Sangupamba boni melanga ke ba élu provinciaux ya Kinshasa ba sili bongo ko déclaré recevable et dit portant protection ya population kinoise contre le banditisme urbain oyo wapi na exposé na ye honorable Diabanza atalisaki ete ville province ya Kinshasa depuis un certain moment ezali ko connaître une recrudescence ya criminalité oyo ezali bongo musala ya ba malfaiteur oyo babengami na kombo ya bakuluna bazali ko terroriser ba habitants ya Kinshasa pe phénomène oyo ezali ko causer désolation ya makasi na esprit ya population kinoise surtout que bakuluna ngo bakoma ko commettre baka ya vol à main armée ba extorsion pe lisusu ba meurtre. Tovivaka na bapeti na biso na bajeune na bana na biso na mabe nyonso tovivaka na bakartier mais malheureusement responsabilité au faut tozwa po tokende bitumba contre phénomène wana tozozwa ngo te. Dans les jours à venir je me permets de le dire phénomène wana ekosala neti tokomi phénomène ya bagang na isti soki responsabilité na ville province ya Kinshasa ezwami te. Pour ville province ya Kinshasa eza épicentre ya phénomène wana. Je peux me permettre de dire eza la machine oyo produisaka bango ato moni bango na mbanda kana kimpese partout on irait mingi bautaka kaka na Kinshasa. Raison pour laquelle je m'étais dit il faut réellement cette ville azwa responsabilité né en main pour meka kobundisa tant bien soit peu phénomène wana par la cause. Je crois réellement il y a une dimension qui nous est permis ou peut-être la proposition Kota qui Penzate, pour la mesure d'application des édits, nous avons la possibilité réellement de prendre de sanctions et d'amendes contre bateau au faut exécuter en bazo salate. Donc surtout mon gouvernement provincial après que édit koleka musala nezo sala matete robaki sa dimension ana po to contraindre exécutif provincial à kende na bitumba contre réellement le phénomène kuluna. Voilà pourquoi na plénière ya vendredi 17 avril 2026 oyo ba élus provinciaux ba zwa kibongo mokano ya ko déclarer recevable et dit oyo na souci semoko ya ko luka ko mettre en place une nouvelle politique ya sécurité na tina ete ba ye ba ko apporter une réponse efficace na likambu oyo tali
Banditisme urbain. Longonia mingi na le chouchou ya bana matete honorable Liabanza Mwananene pona initiative oyo ya motu ya mingi. Oye zali ko promouvoir le bien-être et surtout la sécurité ya baimboka. Voilà un homme digne. Oye zali ko sala musala na ye kitoko en tant que molobeli ya petit peuple. Si je vais commencer cette église, si c'était le cas, je n'allais pas faire ce que je suis en train de faire. Je suis venu à Kinshasa rien que moi-même. Je suis venu pour faire exactement ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Je suis venu pour évangéliser, pour chercher les âmes dans la rue, pour chercher les âmes ici dans la ville. Donc je ne suis pas venu faire la pêche dans aquarium, dans une certaine église, pour influencer dans une certaine église. Mais je suis venu parce que Dieu m'a donné un ministère et Dieu a placé ses poids en moi pour que je puisse aider une âme. Alors c'est pourquoi je suis venu na tambola na babalabala nzamba opesata amoko oto bandana bango église o. Mes frères et sœurs, bandeko nyonso o bozali kolandanga lelo nazali ndeko na bino Atafis Ngiamba. Je suis un serviteur de Dieu et Dieu m'a appelé dans le ministère et le poids était là depuis que j'étais un enfant, mais il m'a réellement appelé quand j'étais en Amérique, c'était déjà en 2009. Et c'est là que nous avions commencé à travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons asali biso ngolu na sima ya likabo o ya guérison o atie na kati na biso et permettre na biso ete totambola bipai na mokili po na rotea liloba na Nzambe pe po na osunga milimo na bana na Nzambe. Et mema biso na Amérique parce que nazali muto Nzambe abengi na musala kouta na mboka ya Amérique. Alors il fallait na tambola ko bandana nukuna de na teili loba na Amérique na bamboka kuna nyonso na se na sai musa na Nzambe ba amebele eye pa ya Christ ba te belé bazuli batisi na kombo na nkolo Yesu Kristo ba maladi ebele ebikisami ba kufi ba sekui ba bazaki yo kate ba yoki ba mona te ba moni ba tambola kate ba tamboli et puis Nzambe apesi ba solution na ba problème ya batu ya lolenge moko pe na mususu ba maladi ya ndenge nyonso Nzambe abikisi yango asungi bana ye pe apesi vie na ba bazaki na yango te. Nzambe aye kotia poa na kati na motema na ngai poete na yape awa na mboka na ngai pamba te bana ye pe bazali awa na sali mingi libanda vraiment pour être humble na olobake moi mukie, mais en réalité Dieu a beaucoup travaillé na tamboli un peu partout en Europe, en Amérique, partout là-bas j'étais. Et ensuite parce que je suis né ici au Congo, je suis un Congolais de père et de mère. Alors je suis rentré au Congo, na kei na est ya Congo, na teli loba Nzambe, milimo bana Nzambe et pambola maki. Mais Nzambe a tie poa na motema na ngai pona ya kosunga am moko awa na Kinshasa. Pona ya kosalisa mutu moko oyaza na kati ya bosenga ya libondeli, ya bosenga ya mateya Nzambe atindinga pona ye. Ndeti na nini bomoni na ye na Kinshasa, bomoni tina nini ba fiche o nyonso etamboli. Po ete toyeba kobenga bana Nzambe baya ko assister na milulu minene oto sala ko uta le 23 ti le 25 avril 2026, veut dire dans 2 jours. Milulu a message ngai po na mboka na biso ya Congo. Libonde na ngai po na mboka na biso ya Congo ezali ete Nzambe atia kimia. Pamba te na kati na kimia nde toza capable ya kote liloba na Nzambe pe ya kosunga bana Nzambe pa bazwami. Kala mingi te nazaki na Beni, nazaki na Bunia epai wapi na kendaki po na kote liloba na Nzambe pe ko bondela po na kimia ya mboka na biso. J'étais à Beni, j'étais à Bunia, j'étais dans les Sankuru, nazaki na Lubumbashi, j'étais à Kolwezi. J'étais là pour prier aussi pour la paix de notre pays. Tolingi kimia ezana mboka na biso po bana Nzambe bayeba kokena ba masambo po toyeba kosala Nzambe na kimia nyonso to na bosenga ya kimia
tika ete nzambe apesa mayele lisusu makasi na mokonzi ya biso ya mboka son excellence Antoine Félix Tshisekedi. Nzambe apesa ye fachi beton, nzambe apesa ye lisusu makasi bwanya mayele ebele po ete ayeba kokamba mboka na biso kino tokoma na kimia oyo biso nyonso toza bosenga na yango po toyeba kosalela nzambe na esengo nyonso.